Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022 is gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save this to date, cause you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Salut la famille, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va très bien par la grâce de Dieu. Alors, la famille, les lotosa vendredi, bon début de week-end à tout le monde. Naelibi nous information, o ebimi sikoyo, ya zawadi. Bandeko na ebite eza nini, communauté congolaise basi bokomi osala soni yango moni mibale bele bakomi koboma basi. Zawadi zemi na biso ekene ndenge wana te. Zawadi nga naza na Dubai na sina saleli yo laeti. Zawadi okobotela biso mwana. Avec toutes sortes ya humiliation yo latisi mai kalambai. Elelo yo ebisa biso nini? Zemi ezate. Le bébé is dead. Mama, is dead te okosekwisa mwana Mike yo ufozaka na zemi. Bandeko na ngai kolala kolamuka. Zawadi abize meze isuste. Nzabelanga. Atuka nakoma omona ngoloka mwa lisumu mo boy kobota makongole. Bolimbisanga bandeko. Zawadi yo utobina na roba manga ya rose. Koza na zemi okobota bato ba menase yo to kobota. Lelo zawadi yo lingota isabiso ke zemi ezate zemi elongwe. Nini salisi yo zemi elongwa. Zawadi okobote la biso mwana. Alors merci na bato nyonso tout boza en direct. Na koti rapidement kaka po swing singa mutu. Abia sali ni I'm not natanga no anglais. I'm no longer prégnante, maloba bongo, miscarriage, fausse couche. Yesu. Zawadi. Yoze melongwe. Zawadi. Moi c'est Sony. Zawadi femme insensée comme. Donc, yona penyel boaka ndenge moko na mo penya ba insensé ya basi. Basi ya Sony. Après avoir makambo nyonso to osali oganyela ngo nini. Tanengo babisi génération ya bana nao. Otiki famille ya Sony. Bana no yoka bango ata mawa te. Ata kutu mobali asumbisa o bana wana. Oyoka bango ata mawa te ke mobali wana botsanga ata bana na protéger ta réputation na ye. Tala nengo sambusa mwana mobala bato. Biso yebika ozana zemi zawadi. Ngane na vanti bon, nebika ozana zemi parce que zemi no to calculer ki yango. Normalement yo zo okede ana kobota. Mwenenge leyo lokuta pema okoki osala biso mamuniki asala ite. Yo po fala otika no biso ka ke les poissons inaperçus otiki biso ka na ngomba to tepa te yaya okoki te. Donc voilà les amis. Nasali live oyo pour quelques minutes pour vous annoncer. Debo moni wana auto publié na Instagram nae. Il paraît soi-disant à na hôpital asali fausse couche. Je ne suis plus enceinte. Naza na zemi susu te ebimaki. Hey! Zawadi zemi zonga. Loba na zemi zonga. Batata mwasi ya bana wana. Soki baoza ba mapasa. Ngade ana sombela eti. Zawadi mbongo na ngana kokolia na sana makambo susu.
zawadi nasaleli yo laete. Quel genre de femme oyo basi ya bakongole bakomi nayebi te tokomi banyama toza batu toza bambwa to ndenge ni donc olalola mutu oinventele mutu likambo osali buzz na réseaux sociaux na kombo ya mutu demain ou après demain oye susu zemi eza te. Non, zawadi yo fozala na zemi. Zemi wana eza preuve munene ya kosambusela Mike. Okoki ozala na zemi te zawadi. Il faut ozala enceinte. Donc ekomi loka bokomosala biso zigzag chatelia te. Na tongo insensa penye la bwaki. Na midi yo bwaki na pokwa nani susu akobwaka. Bozo kata bana na bino soni te. Kala toyebaka bapapa nde batabuzoba. Bapapa nde basara makambo sans pitié. Bapapa nde basara makambo sans calculer que bana bazalaka. Mais lelo la famille n'a qu'à comprendre que bapapa baza bien. Basi toza tina te. Tala biloko basi ba mama bana bazo sala. Tala miso zawadi lokali noka mine loka nyao. Tala miso zawadi. Inconsciente que tu es. Oyoki papa bana no mawate. Après avoir choqué papa bana non infidélité, au dénigrer sous na miso abato, que tu regrettes rien. Il y a divorce, il y a séparation na bino. Ozata na mawa ya bana na ote o mwasi o zawadi. Po nini basi bakomi boy nzambe na ngai yango vene nini yango ekoteli bana to tozoyeba kaka kosalela réseaux sociaux te. Ozaki na bezo yebana kasi oyebani ti koyebana na okutu oyo ndenge eza boye oyebani ti okokufa bakokolololo na yo nyonso baoyeba yo mena histoire nini, histoire ya infidélité, histoire ya vaseline, ya tobolage de fumangani, histoire ya soni, ya insanité, ya kindumba na kati ya ndako ya libala kokwa soni kozala congolaise hein? Biloka boy allez olotika no pe donc ozomona batu mo ba vivre net na ba beze la famille ole pa tika tikite zawadi atiki biso te atiki te ole atika bite no tika pe bongo te na poster po ebi ke soka poster be monsieur ko salama batu bakolobela batu msu ba ofinga Mike donc ya eko bakisela Mike harcèlement loka mu penya nyataki ntwaka tika ki harcèlement ye pa bite nga pena ya ko compléter anga harcèlement na bakisela bana bino bakofuta bana bino bakokuta babuzoba o bozotika na réseaux sociaux et bon paka na bino ozala soni mingi pour la communauté. Donc voilà. Merci beaucoup na bino nyonso tu bandeko nyonso tu bolandinga. Merci na ba vrai na nga nyonso. Merci na président bébé, maman Nathalie, Dalia Onyema, Eliezer Kanou, Sarah Abouele, Edwige Kalala, Pamela Kabeya. Eliezer Kanou komana chao bleu. Babio Sali Kontasika. Debo Duchab, Clara Fikiao. Un grand merci à toi, Sol ya Bambemba. Merci na yo, merci na Makiala Kumba, merci na l'enfant mystique, merci na maman 4R, merci na Dalia Onyema, merci na papa Edi MK. En tout cas, merci na bino nyos tu bandeko nyos tu oyo olandinga la ngonga oh merci na président bébé. Alors na tikeli bino bota la vidéo o zawadi abandai ko sepela na zemi na yabi akobota aoke na bisoti na suka. Nga pe mbongo na nga pasi mbongo na nga mawa na ye nango Dubai ole na lia na bite zawadi azobotela biso bebe nasomba ba pampers nasala laette nasomba ba berceau nasombele biloka kitoko pona bebe na biso zawadi. Ce que tu fais aujourd'hui ça va te rattraper demain. Bana no ba omonango bakoko lololo ya bakoko lololo
et botikeli ba famille na bino soni opprobre à vie bolatisi na ba na bino. Eza mawa mingi bandeko. Tolanda. Elle est originaire de l'Australie, il est à Australie, elle fait dans le cadre de la promotion de ce canton. Il y a eu la levée à promotion à Gounaï et un travail à faire avec la vie. C'est ça que vous savez, c'est que la salle à l'eau, la papa, la maison, le moment Zawadi, la famille de sauter dans les bouts, la conséquence des enfants qui vont nous dire. Ensuite, à côté, dans le monde, et puis les enfants de la terre, rendez-vous. Voilà, nous souhaitons un heureux Toko Zawadi. Soki azoyemba motema nzambe ezobeta popopopo. Bana nzambe baopambwama ye Zawadi na biso. Soki asimbi kobina koloba te nzambe alola akitaka na ngwende.